moto aza difficulté ate eloko eza na 200 francs omona okwana oyo ekomi ebele ekomaka pasi omona ngo kaka ebele boye eza longo ya kozosala oza makambo nyonso balola nzambe na bikamwa sene napesi yo merci naza eloko mosusu apesi te merci mpona visite nao ya bandeko na ngai nabondela liboso mpona visite bandeko baya kotala na liboso seja ye na nsima na bango merci biso mpona visite na ye pe kolo na banda oye biso mpe nayebisako na bapriere na nga oyo nyonso azosoutenir nga na moma ya pasi oyo nzambe kotika ye te kota mpe likambo na ye moni nde naza doble naoseka so naoseka esanga bien so bino boke nakomoka c'est ça seka boye esalanga plaisir ya komona ndeko na nga mwasi azoseka azoloba faut transmettre les joies ye moko auti oloba soki tokei ezosala mpasi yango moi tokoma na baproblème mpona kozonga na bandako tokovanda ti ba 23h soki moninga alali tozongi bandako bon nasalaki examen nakenda ya examen nado nakendaka hôpital nasalisa examen sikoyo batinda nga place fani bazobondela mpona ngai mingi maladi eyaka cg eza maladi nga naosongo lokwa maladi nyonso naosongo lokwa bamalaria nabeli malaria nabeli typhoïde babiki na obela esala bango susi epuis misusu bazali so babenga bazolela esi wambolela te kopesanga makasi naza na mposa soutien na ndenge obondela mpona nga bolela te mwana sibangoka bolela te ngabi ete bolela te bolela te bopesanga makasi mpo nga mona debi na banda kolela yo nga na debi na banda olela na opesa mpe mbela likambo ya carte toyebi ke la première dame asunga baartiste ya comédien tozalaka ebele makasi babandaki par groupe une première partie nde bakoma kozwa c'était oyo tolelaka ke deuxième lo mosusu mwa nombo mosusu moso oyo ebakisami ekosunga bato nyonso basoutenir nga ata na un point oyo ezokota na nzoto na moma oyo nga na vandi naosala te naozwa ya olia te ya omela te mpo nazosala te me bandeko na nga baa na susi bayebi ke ndeko na biso avandi aza malade fo alia fo amela fo asomba kisi fo akende bandeko te fo afuta ndako seigneur oyo regarde nani yosko koya aoyeba te mutu oyo natina azwa na milk na bale na bahuile comme ça oya mpo aoyeba te po fo telema mpo amona o po apeso yango nabengi motuka mpe komi daya batikeli yo ya boye boni santé sikoyo ça va amoi ndeko nositi ya yotala yo boyo otanga oyo na ye point omoi ivi nazala mwa mabe aa mwa mabe seti omoi fete nini oyo tokende ya mahelene ya dimanche nzoka nde ivi azomene biso titookende ya solo wana afilme biso ivosali bongo mpona nini sabebolaka osi moto azobela fale posala afilme somoi nga na baki ya nga nano aposa na émission te nga na bana osala na émission te naza posa émission te naza na posa ya repos naza na eloko oyo nga mpenza naa nango posa eza bato basoutenir nga na baprière eza prière eya distraction te ke moko kosalisa baémission c'est pas bien yango moi na ye soki avant mpe soki tinga bi soko ye mpona émission pardon
Et là, pour l'émission, tu as eu qu'à pour la bande de va déranger biso. En tout cas, tu as eu ma peine depuis que tout ça qui émission tu as une interview là. Interview voilà. Vous savez, non, non, on a eu émission. Monique vient de commencer comme émission. Les autres émissions qui ok, maman elle se marie Hélène. Va consacrer pasteur. Il y a un là-bas qui téléphone qui est bien, qui m'a beaucoup de gens sengo, maramba malam, et ça l'a bien. Il y a une invitation. Donc il est célèbre. Il est célèbre. Oh non quoi ba nangai. Les qui nangai no quoi ba nangai donc. Et nouveau marié. Mon ba nana pemba. Mon ba nana pemba mtaba. Tukendana le quoi yé pas lingam. Mon no pas tonton o alingi makamanzam. Ok. Réaction à Bandeko Nayo après interview là. Est-ce que ma fan peut pas donner qui? Moni CG. Non. Moni CG aussi. Oxygène. Quand CG. Ouais, monsieur a une TVC. Moni libanda. Na kwento libanda. Dona kwebo. Autant que ce soit les gars, bon, ce sont les gars. Ah ouais, les gars. Non, moni azoki. Aïe bakawa. Ayebi, ayagati. Maya amesuka benga nga benga bete. Téléphone tout ça. Les gars no tiki les gars. Obini non. Est-ce que réaction à Bandeko Nayo ba comédien aussi ba fan nayo par rapport à interview on est-ce que ba yaki penza moi ba appelle ba bengi pour soutenir yo la prière. Et à moi comment ko ba yaki ko pour soutenir nga ba prière et puis ba te bele ba soutenir nga. Net ba fan nga ate. Tolingami et à soso balinga ko et ça la bien nga pena bubu na lingami et puis batu balinganga oui CG oui alors ça te non ya guilé non le CG c'est une émission attends tu sais naïf ça que émission moi visiter la zone de l'émission histoire nga zo bomba comment CG au collègue la caleton avec chef la chef ndeni ko bonna na pale bonni so bonni so na bien okosanga te ona ya otala o otala joana nazalaka yengama tosololi pampan jour tose fixe ki wana nde makambo ya delta force ekoi nde nazali kuna eyo bengi wana nga mpe nakoma korenance yo nazwi olisusu te obilanga obatami nano na omona o na nini ya marie hélène ngabi nga mpe nazalaki jour wana kuna nga na mibimelaka ayobimaka avant obimila avant je ne savais même pas que bino mpo ozalaki kuna nazalaka tozana nanoko na yeza célèbre tato aipan si tozokota wana nzoka nde bango bazokofilme si tozolima te nga nayebaki te te antukaso nayebaki kutu naninga naninga te nga naninga te mais oboya mpe ndeni po tokendeki eloko esengo nga nakendela pene eloko esengo nasepele vraiment yana tu une réaction na yo epai ba fan na ba collègue na yo obi ba fan bazobondela mpona ngai mingi maladi eyaka CG eza maladi nga naozonga lokwa maladi nyonso naozonga lokwa bamalaria nabeli malaria nabeli typhoïde il faut traitement te maladi nyonso esengaka traitement esenga il faut traitement atoyoki motu mpasi toyaka mabe tonégligea maladi okoka motu mpasi melelango kisi omonaka eleka nango oyoki motu mpasi yo moko ozwi kisi omeli tokóma bacor médical c'est pas bien maladi eza oyoki maladi kende komona monganga baexamine yo bayebisi yo nini nini en tout cas bafani babengenga trop ka nde bamonaki na émission na wana osalaki ebele mpe bazobondela mpona ngai en tout cas non tolinganaka mokili oyo batolinganaka parce que moi nayaki mpa na ya nabai bon napesa quand même message ayebisai nga nano yango moni mpe tomekaki mpe kogarder mais je venais déjà on savait que Boubou santé ningani donc j'étais là tout ça tosololi na nostalgie nga nayaki na bai lelo mana ya tala
biscuit na ya ba jour ana oyelanga ba jour ana retanga ayelinga ba koli na ilio biloko na laminga mo na lami na ilio sani mwa biloko olia zila c'est na lami mo biloko olia zila na ilio mo olia biloko olia zila voilà c'était bien après na ka te après na ka te ke wey biloko olia ngela ba asome na te ke wey ya solo septième bato babondela mingi mpona ngai te bato bakoti surtout basala nzambe nazosepela mponi basala nzambe oyo ya solo babanga nzambe bakoti akotanda te awa nini wasali yango te bakotisa te semelanga bilo nanga awa oyo bakoti te obali nanga mona moni lo na ngai te na priye mpo na ngo te na moni lo na ngai te miliki na ngai kosala publicité oyebisanga marque mais oyo soki oya soki yango te wana choix te mwa le mwa huile juste eloko oyo esege na ngai oyo bato bato babiya buya obela mais osalaka bapati zela ekota bosa botilanga kuna ezokota nzambe alola nzambe na bikamwa sene napesi yo merci naza eloko mosusu apesi yo te merci mpona visite nao ya bandeko na ngai nabondela liboso mpona visite bandeko baya kotala nga liboso seja ye na nsima na bango merci biso mpona visite na ye mpe kolo na bando oye biso mpe nayebisako na bapriere na nga oyo nyonso azosoutenir nga na moma ya pasi oyo nzambe kotika ye te kota mpe likambo na ye bato nyonso basoutenir nga ata na un fois oyo ezokota na nzoto na moma oyo nga na vandi naosala te naozwa ya olia te ya omela te mpona azosala te me bandeko na nga baa na susi bayebi ke ndeko na biso avandi aza malade fo alia fo amela fo asomba kisi fo akende bandeko mokute fo afuta ndako seigneur oyo nyonso azokontribue nzambe na ngai kolo kota mpe likambo na ye bakoti likambo ya servante na yo kolo kotika bango te kota mpe likambo na bango na moma nyonso bango baoza na besoin eloko seigneur kopesa bango mokongo te yo moto opesaka oyo euta likolo epano ezalaka nde esengo mpa bato kimia oyo mokili epesaka te pesa bango na nkombo na yesu masiya merci nzambe atonisa mpe bavase na bino ya ndako loka bokomi tabita ya oya osunga ngai nzambe epasunga bino akanisa bino chinois bolingo boye kitoko moi mpena bolingo esilaka namona bandeko bayaka ya ekota na kisiko ya solo tala même Yves aloba Yves asunanga azosunanga 7e baga oxygène eloko liboso ye nango oyo oxygène Marie-Jeanne Bololé célèbre ata azalaka ne liboma Darling Palata mama Gambo mama Lomboto aussi de la part d'Ogo. Nous avons fait ça qui me parle. Ah, ben ça m'a mis. Nous très intensif. Maman, pour t'arrêter. Azoakinya. Vie à Queen. Non c'est bisa yo bandiko eyenga. Taka eyenga pareil yenga tiza ngambo. Abike ni mwa sana zovanda zolia ndeni. Kevin Sydney. Voilà mwana biso. Mwana biso. Yezo zani bana zaka bébé mwana muke mwana de la mwana biso. Dino la mbata siala mukwata. Dino la tazane muke bongo mais aza makanisi na mukwata ta mukwata bazo. En fait, esa ngesa na bambata siala papa akoma. Nani batito esa ngesa ngola mutema. Petila biso na Mondongo, Lorette Mondongo. Mwana biso. Bazo suma. Esa soko nozana
moni nde naza dobe naoseka so naoseka esanga bien so bino boke nakomoka sosi. Non, c'est ça, regarde, pour nous, c'est que ngana tigelo mo maloba otikele tokati loba eyo mona obemission esalaka ozolo bondi omutu osala émission ozomesana koloba c'est normal akena mwa question moko moke ya bwi est-ce que osaki effort ya kosala mwa examen moko mpona koyeba soki en fait eza nini po tokela question mpe totuna CG soki effort nango eza nini est-ce que osaki examen bon nasaki examen nakenda ya examen nado nakendaka hôpital nasasa examen sikoyo batinda nga place moto atindanga place mosusu wana nakotanga koma lisete nakotanga koma atinda nga place mosusu wana eza prophète Konde Polo Dominique atinda nga place mosusu abinanga kana nga nakendaka abinanga kende hôpital mo boye atangi kombo hôpital SCG nakei nde nakende hôpital wana mbongo basengaki moto basenga ndambo eleki nganga basenga siko moto mo likolo epuis batuninga nani oye na compte ya nini po mbongo basengaki eza nango likolo makati na nga nde na difficulté oyo motu aza na difficulté ate eloko eza na 200 francs omona okupana oyo ekomi ebele ekomaka pasi omona ngo kaka ebele boye eza nango ozosala oza makambo nyonso eza nango ebele te mbo basenganga mpo na nga na nde naza na difficulté namona mpo ondele eza mwa likolo mpo na nga mpe batindaki nga oye na karte so oye na karte bakati naza membre ya fondation nga na bike nga nazala membre te mpo bapesanga karte te c'est ça c'est je me tourne ovinga kola ndeti kola ndalji effort de sala CG d'abord nayoki ndeko bubu nayoki ndenge alobi ya yambo d'abord so omoni nga na finazawa omoni oxygène c'est l'ANTPC également tokaki mbele ya ndeko na biso nous savons ndeko aza ofanda toyebi ki azozwa abandaki déjà abandaki traitement mais traitement ezalaka mpe kobanda non tala mpe kote oyo traitement mais oyebi ke mosu aza kofanda azosala te toyebi mosala na biso nde tozwilaka esengai kolia tokonga te ke moto azozwa même soki bapense akelela eloko ya kolia il faut alia il faut penser ata mwa provision il faut penser à kofuta ndako il faut penser talaka po azala à l'aise soki moto aobela po azala à l'aise il faut azala abike ndako yango wana biso mpe bon na compte na biso mpe bon eza mpe mwa geste na ata ya kolia nano ata mwa voilà c'est aussi donner un élan na bandeko oyo akoki kosunga aye kosenga ata beleli parce que elle ye kaka prière mais moi je profite aussi côté na biso ba artiste so omoni mwa eloko mwa ne tosalaka ezalaka na kali wa te biso to kaka feti te même malade so omoni mwa eloko moko ya tosali mwa groupe na so WhatsApp kobeta libaku te kota mpe tinda ya yo tosangisaka même ndeko na biso oyo ya bio oyo ya biso bandeko na oyo yango ate esungi kofuta ndako ata 2 mois ata 3 mois mwa provision eozala mpe malamu mpe euti mpa bandeko na ye mais na bafanatique na biso mpe pour ceux qui tobombi parce que tobombi yango mpe mingi mais alors que moi j'ai vu compris que sinon buibu aza moto asala mosala ya bato ozala bato partout na mokili mosusu ayebaki pete mosusu mpe ayebaki buibu eza te odérange mosusu na prière na ye na mosika ekokosunga mosusu mpe ngai nakosunga ye na boye mosusu ngai nakosunga ye na boye tu vois papa Henri napesi mbote papa Henri tu vois tout ça nyonso wana c'est un tout donc na bafanatique et ça un peu bien ngiri aoki téléphone non ngai na bingo nazalaka na Belgique nazalaka na Espagne ngai Emilia Santos nazalaka na Irlande bibi nayoki ozobela ata moi maman les boss David Mangaya na obisa Hans na obisa Hans déjà Hans azali moto a bien azali na moto c'est un bon garçon hein pour yeba ozo comprendre
le boss David Mangaya. Na moi siné Maman Fanny. Le boss Kelly Kaloubi. Le général Dodo Chinyama. Kelly Nkoi. Hein? Kelly Nkoi. Kelly Nkoi. Donc, Batouana, Kelvis Koi, ah pardon, Kelvis Koi. Batouana Nyonso, Nabi, ce sont des gens de bon temps. Là, fanatique Nyonso. Moi, appelle, moi, Nini, au bengi numéro à votre émission, bah, on peut ça au numéro à vous. Hein? Bah, au bengaye, et au salaire un peu bien. Moi, là, bah, moment difficile, oui. À mon appel, Moussa, Rando Sala, Rando Sala, on peut na bateau. Et au salaire, madame, hein. Kalobi, on va docteur, la connaissance par rapport à la maladie à mus. Aux gens, Moutou Moko, Boyebi bien. Abiki sen de gona na maladie moko ya miso pourquoi pas bobenga na numéro est affiché na maboui au PCP remède dans autre a ignorer peut-être si cas soit traitement abandaki abandi nous prions que c'est parce que OK n'est pas rendez-vous hein là-bas peut qu'on un peu que Dieu fera peu grâce mais yobi kaka et ça rappeler moi ba vérification mais là c'était le grand message pour na nga lobby moi je vais le président Elombe a dans souci ma casse. Ça veut dire aussi, ok, Kendepe, Talape, Yeba, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Que ce soit le président Massoumou et Lombe, qu'est-ce qui se passe? Ndenge na sui, ndenge na komi boye, on peut s'appeler Mbela, hein? Likamba carte, je dis que la première dame a sunga artiste comédien. Tout ça ka ebele makasi, hein? Babandaki par groupe, une première partie de bakoma kozwa. C'était en auto de la que deuxième l'homme sous mon nombre sous mon soye bakisami et kosunga. Il y a le quoi 4 ans il y a papa sans cynique. Abukana les gars sérieux. Babundi bazana carte babundi avec notre point focal le président Lombe Nzamba Saka ke azwaka carte. Hein? Azolanda ba traitement esenga ki ndinga umelaka bongo hein zote kleki okangama aba ba opération esenga ki nono Kiné, c'est ma basala. Azali na mutombo du Kembe. Le président Elombe point focal na ça abundaki pe fondation fongolaire mutema. Eza pe ka bakabo. On va to président Elombe to pe se ka pe po wana. Hormis boni so hôpital no kendaki. Eza moko hôpital oyo ba artiste pe bazwaka. Donc eza moko hôpital wana. Peut-être y aura kanisa ebongo. Le président Elombe so pas beti j'espère que akanga maboko te. Betara porte, talaka bouiboui. Dieu fera grâce. On n'avait pas. On a celui déjà récupéré carte pour la somme dépense comme traitement comme une prise en charge. Vous appelez madame, vous aussi n'a la première dame. N'est de quand même merci. Pour baksa sous merci. Pour partir c'est qu'on va ébeler. Au derrière c'est là qui pèse ma casse. Mais quand peut me sous baksa mi ya bouiboui. On dit j'espère que tu es en déplacement. Quand artiste est comédien, on a un déplacement. Ah, c'est un mot, macampe, oui. Ce qui toza 10 000, on appelle cet exemple. Ce qui toza 10 000, vous avez bon, première pas. Et après la première lot, on a un par exemple 1000. On a dit qu'on peut pouvoir zanga. Voilà. Donc, et puis, ce sont des artistes ceux qui malo soit zwaka azaka de gonayo ceux qui papa koma zwaka azan de gonayo ceux qui Thérèse azaka azan de gonayo ceux qui Omar azaka zo comprendre bato wana nyonso aza eza eloko ya malam Omar Kabongo. Tu vois tout ça, on va toujours coller là pour faut qu'on a biso na sina ngonga o to benga yebe abenga kende kota na buibu ikona hein to beta obeta ka mbela kolela ka ninga sengaka hein nabi ke première dame aza mutema munene awakanga mutema te mutu musupa go sunga elobi te ke iza suka wana e uzaka bien ko sunga zali ngana na loso mais na bosani poiron na bosani céleri on veut comprendre moi ça papa d'école makasi bana la lisboy maman nanga maman ni moi ça papa d'école maman ni na tenda rozabilo kwa kolia ye mokalo basiko yo tema azapena batebela sur ba artiste ape ebele misu alors yo baninanga nazana vous ya ke awa oka soni ngana yebise mama ozarana nga moko tozana batebela bi mwana nga kaka bo ya yo kaka soni ye kaka boy
ayebisi batiplasi yo yaka so omoni biloko alesi ya kozwa biloko yo balanga na teli libaya. Donc voilà, donc c'est ça. Donc aux appels la représenter pe bande ko na yo na représenter association na bino la NTPC biso nyonso, donc c'est ça. Donc moi to fani boy na kanizo baba produit ya président Mundweri, le fait président Mundweri. Il peut tout ça on a Rona Lisboy original. Que abanal on a Sirène. Si mais comme Irène a joué ma koala. Tala a joué le gazela. Mon rôle oya ki zé bino be mon après. Ngana se plan un jour. So ça dit ki kedi. Vous en êtes. Qui a joué qui zing. C'est pas jouer qui zing ba mi balé. Tika. Papa muninga maseke. Toi na muninga tsozo il est tout dit ka yazaka munene wena mutu. Yo samusaka bala Tondo manze mona biso mo bozela. Tondo manini zela. Mundweri kombo ya seye. Roger kombo babotela ye mama. Zaoué kombo ya seye. Gérard kombo babotela ye mama. Bakwala kombo ya seye. Irène kombo babotela ye yoka. Bouyi kombo ya sele. Irène kombo babotela ye yoka. Septième kombo ya sele. Mireille kombo babotela ye. Oxygène kombo ya sele. Guillet kombo ya suka. Esobe kombo ya sele. Nadie Doya sele esobe kombo babotela esobi la Diongo kombo babotela yema. Yo quoi qui puisse ton répondre. Ils sont que le production. Parce que la bande dit c'est donc production. Parce que na obwaka. Na ima kasi c'est une animation. Na zai kuna nzamba pamoja banda batawana. Azaki secrétaire na comme secrétaire général script. Directeur de production, charge pour le fait Mundweri à Pesaïnga. C'était vraiment la famille. Dès d'ailleurs, se retrouvons en bruit. Et puis, je profite également de lancer un artiste. Au moins, il y a un bouillon lobby. Netoza Boeto Pesaï Sengo. Et Bokei, à Tika Yoro la Mawa. Cela n'engage pas que à tourner. Moi, je dis ça à Bagag. Au moins, que intéressé pour ça à Nabouiboui. Vous venez ici à la maison, à la titanie, voilà. Même au Awawa, c'est là. Non, déjà à maîtriser le jeune, l'artiste, moi, je jouer pour ce pays. Donc, il y a à se positionner à action, il y a côté côté jardin, il y a scène. Je peux dire que jouer dans se position. Bon, jouer qui toko membre. Et au ça, il peut bien. Attends-moi un franc, voilà. Un franc, et ressoumé. Et je sens ça, à Kanisate, que à Fandi, le rôle tout s'arrête, tu vois. Et le peut ça y est, ma Kanisi. Et j'appelle Soussou, madame. Eh, moi, appelle. Oui, Neni, Bossolodi. À se sentir coupé avec le monde, que ce soit Baninga, que ce soit c'est la famille. Visite paye à bien. Hein? Visite il y a Moutema Malamu, et ils appellent Moutema Malamu, c'est aussi une bonne chose. C'est pas une visite qu'on a filmée. Non, non, on garde toujours la dignité de l'artiste. Voilà. Merci Yaboui pour que tout si ça n'a pas finir. L'article la peine de Kolabiso, Mireille Toubadi, il doit la fin sur Bantalabiso. Il doit nous poser la nuit, la bande de Bantalayo, ma fan, l'artiste, ou peut-être, mon akango, comme une avanti, et bien, on a un net comme avanti, et bien, on a prêté, mais oui, ça va en ligne. Et surtout, puisque l'autorité suprême, il y a un mot. Maman dit, ça va être là. L'autorité en Mboka. L'autorité en Mboka, la mission, ça va en merci. Bango il faut bazalaka pe nzambe nzambe botuta mboka nzambe moi il tina tsara bango ti bango surtout on a problème pour les argent pas na bango surtout pas na bango to c'est na pas na bango on a problème au mutu so ebi ki na problème à nous
ndeti na ba collègue soki bako ndeti ba autorité mboka soit aza problème esengaka soutien aide kaka solo esengaka aide esengaka soutien nga moko na kozala mabele ma nzambe soutien na ngai mosu elemba ezotelemisa libele te mais soutien makasi wana esengaka ce que j'aime hein donc ça demande bakonzi ministre la biso ya titia malama elebe excellence ya bango nyonso notre premier ministre surtout pe premier ministre la biso maman na biso aza pe mwana mwasi aza mwana mwasi cette fois-ci chef au gouvernement mwana mwasi c'est déjà une bonne chose hein donc bien donc soutien ils en ont pe kaka malamu mais moi également lelo na osepela omoni moi esengo nayebisaki ye soki ozobikotisa na esengo mpasi na début omona kula ngai moni mpasi wana ekosunga traitement malamu te aoublier asurpasser asurmonter douleur wana moi ndenge aza boso moto oyebi te c'est comme ça na mpasi te mais c'est sérieux c'est sérieux kolanda esengo na ye boye te il y a un problème sérieux qui nécessite vraiment solution vraiment soutien aide pour on a besoin de trouver solution parce que vous savez la vie tina nango donc c'est vraiment sérieux les gens de bonne foi surtout soutien na aussi na mingi pe na prière ba soutenir ye déjà que ça soit na prière ezamala mais oui prière spirituellement kozala mais physiquement soki bayera ye akoexpliquer makambo wana te faut aller à loko il faut ça ni azala l'aise oui soki oza mpiaka omoni epesaka idée loko se pendre samba asepanda deux fois azala na mpiaka samba amikangi heureusement nzete ekatani boum ekoya samba nini azalaki mpiaka nayebi na bi botaye mwa $20 wana poche epesi ese tu vois mpiaka tu vois c'est vraiment la famille nayebi ke toza bandeko na biso baza na bayebi ke twana bandeko baza epele bakeso balingana babasi banani tout baza ebele Alain Kayembe Alain Kayembe c'est aussi un bon c'est notre frère notre collègue il est si bon Nadia Otika promoteur donc voilà parce que ça va belle vie bango nyonso wana SB tout le monde wana va ici dinana banso bamona ngobla ko bamoninga bamoni ke eza lokuta te za sérieux ils vont t'appeler tout ça bafana nga nyonso tu bayebi ke na obela esala bango susi et puis misusu bazali so babenga bazolela esi bambolela te kopesanga makasi naza naposa soutien na ndenge obondela mpona nga bolela te mwana esi bangoka bolela te barite boboto bazobenga nga rite boboto mpasi ngai nga na mbongo bakisi so babenga sokomona baolela ya boye esali so mpasi toyoki boye banani ngabi ete bolela te bopesanga makasi mpo nga mona debi na banda kolela yo nga na debi na banda olela me nzambe alolo apela likolo na se oyo abundelaka bainnocence ya bato oyo abikisaka bato ayebike bamaladi abenaka kolela te naza na nsima nokolela te nde omoi natika ya kolela ekoma esiko kolela nanga siko na bongo esaka koseka namoninga siko nasekaka trop nasekaka mingi bafani donc bayebi ke nazobela bamonaki te nabombaki so nabike nabombaki mpe na kosi nabombe parce que poani nabombaki eza en tout cas mpena era ndenge na nga nga nazaka ata na ndako nanga ata na problème moto ayeba te ata no so na bimi kutu même baya alingai te ngai nayaki awa naloba abi non cg obelaki namoni oyokani te wengai te nazalanga besante tungisi nalobaka te donc bafani siko eloko wana oyo tosalaki oyo osalaki wana na nini ya Marie-Hélène nde elakisaki mpenaki ya soni nazobela siko loko emonana ede ana obomba soni eloko ya bomba susu eza te naza maladi bafani na nga nyonso bolinganga bosuteninga na prière te bosuteninga vraiment na baprière na bino esalanga bien
donc elongo mosusu bapriere mpo mosapeli moko esukola elongi te esengaka priere oya oyo tosangi sesali flamme ale esprit. Même la ninga, moi je dis souvent parce que je n'avais ouais, après ça dépend d'elle. Numéro nanga eza plus 243 ya Willy Musheni. Code mondial. Ya Willy Musheni. Numéro nanga eza ya Willy Musheni 89 766 1559. Ebele pe baza nango bamona ngo po ando mona ngo na ba filme nanga so na tsali filme na affiché bando mona. Neti ebisko eloko esanga parce que top vision benga ngate. Oh. Yves Lubamba. Top vision ayebi ke na obela. OK. Même ça bagité. Abenga te mais aobenga na ye kaka po bato ebele mpe bazobenga Emilia lelaki Emilia Mayemba nani super anida disque d'or abengaki bolela te wana bakolege na biso phénomène esobe nazika aoleka yakoka te amona bamba oyo ya ye aoleka naosenga mpe baprésident distant sai ya sai pakaloya lekaka souvent ça ba prière Marina Laba Marina Laba ya kapena ça ba prière pakaloyi bazoleka ba bondela ba Nicole Masengo bakata ba bondela vraiment ba oyo anga bazotika ngati bazobondela pona nga ba sa pena bolingo bazotika ngati nazaki te na kende prière na okai pe mamo sekalekaki na ba pasteur na bango nazalaki te alika pona prière baki na ngati Irene ngapi nazala na problème moi ça spirituel et daranga en tout cas na linga ba prière on a qui na ba passer na surtout ça ba prière malheureusement nazala quitté nazalaki na ba prière voilà merci c'était un bagarre tout ça na yo parce que d'après ba pasteur ebele ba benga biso à partir ya vidéo wana passa ko lebele maman moko auto benga biso na félicite avec un message avant la besoin sur na yo face à face numéro na nga yango na mama Mosakoli mama numéro na ngai yangwana yango na ona pesi wana 243 wana 89 766 15 59 numéro na ngai yangwana mama sobengi na papier na yo pe esala ngadi voilà na moni ko maman Anika Bunda donc benga numéro ya mama na biso Buibu Irene Yemoko et puis au rejoindre beaucoup sur là pour message on les a passé avec na ba couper oui ma bête apporte chaque ngata pas na pe ponanga apporte chaque ngata mama hosti ngata babondela apporte Martin Dongala pe azobondela pasteur Alpha Mayudi ye pas zobondela ponanga bango bazana libanda mo je veux dire aussi na Raoul Kiala pasteur nanga apporte nanga pe abondela kaya ko pesa ngo MC mo ba déplacement nanga on a notamment argent de poche. C'est pasteur Guy Arsène Mbaopé. Donc, déjà, déplacement, ils ont posé problème. On dit même déplacement. Donc, le Seigneur, vraiment, si elle avait encore sa propre voiture, soit elle a une voiture, au moins, c'est juste le chauffeur. Comme on a facilité, si elle avait au moins moyen à déplacer. Tu peux avoir une fois, au moins, ça le traitement, même pas qu'il y ait des traitements. Au moins, et c'est notre moutou que Zali peut facile. Il y a le ce qui a été permanent, ça peut l'aider directement à tenir. Même dans le tournage, pas continuer. Les gens de bonne foi, Amen. Bien que tout le lit pour appeler d'abord vie, il y a moins de qui n'y en sont. Mais ceux qui peuvent bien soutenir et pallier dans le moment où les gens de bonne foi. Barozo Pépa, Aïda Bouiboui, na Sungi. Les gens de bonne foi, Sungi peut aider d'abord pour le déplacement, pour le nini, au salaire. Moi, si j'avais encore moyen, au sommet de la voiture, dès demain, je t'achète. Amen. Dès demain, je t'achète. Si tu as ma fille, on bien dit. Voilà, c'est bien célèbre. Un mot, il y a souvent, différents plutôt mingi za ndeko deja ozalaka na biso babi yango oseja uti olobaki kosoutenir moto ezaki efo ozalaka na ye ezosalaki alongola mpe bastress mosusu aza ndeko na biso leta oyo aza nango esengaka soutien na nga ya yo ya biso fo esoutenir ye
donc na ba prière na manzela makambo nyonso mimi pena Voilà, merci beaucoup. Donc, je profite également pour dire merci. Hein, qu'on fait ça mbote mingi na Emilia Santos. Emilia Santos na Irlande. Irène Ngemba na France. Carmel Ngemba, wana grande sœur nanga. Na mobali na ye, ancien junior na Pordenone. Na Italie. Mboyo Anissa Mboyo tono benga ye Anissa Sabrine Mboyo hein, Anissa aza na France mbote na yo bino nyonso na bana gora baza éparpillé mbote na bino donc lelo ngai je suis na yaki awa na représenter pe baninga nyonso représenter pe ingénieur Kalo ingénieur Dikipato donc NTPC il a représenté donc voilà. Le président Elombe déjà. Merci, président. Merci. Papa Elombe, vraiment, papa, merci. Merci, président Elombe. Merci, président Matumo. Merci, na sur la NTPC. Merci, na CG, na Oxygène. Vraiment, la moni bolingo, ils la rapidement na NTPC, na biso. NTPC, à Porto, il y a Luanda, il y a partout. Merci beaucoup. Continuer quand la bolingo ana mamundi vous fait merci et mamundi la cadette merci beaucoup Irène boui kombo ya sene Irène kombo ba botela ye oui Yves Elo nakolo bakaki non là c'est kaboyi et ça l'a plaisir ya au monde ndeko nanga mwasi azoseka azoloba faut transmettre les joies ye moka otoloba soki tokei et ça la passe ya au moins to comment ba problème pour nous na bandako to revendre ti ba 23h sur moninga lali to zone bandako vraiment c'est ça l'amour totia ban il y a na le bago pardon s'il te plaît azo kokosa kuna pa so inani yo na okendaki okende mbala moko papa so azolanda biso soki esalama 3 fois yeba 2 fois wana azalaka awa ezalaka mbala moko azobenga na biso tozonga te kotala ye o ereleki bozonga mais sikoyo tozomona ke soki olobi tokende pasi akotikala ye moko ozomona pamela mpe sikoyo omona il faut asambela asala baprière na ye tout ça esenga fo tosekise ye ti akozwa pongi po biso tokende c'est ça l'amour donc voilà omona tokamatani ngai Marie-Jeanne Lina mama lombodo tokei donc c'est ça le vrai amour na ina lobaka na bandeko nyonso o bayoki ndenge ye moko Irène à lobby, n'engue CG à biso pe oxygène à lobby donc CG à lobby là on a n'engue kimokolo donc tu dois comprendre bino bandeko o botala ka buibu na télévision bino bandeko o botala ndenge bubu après ça bino ba joli sourire donc tant to senga prière oui donc n'engue long la bino ba ndenge boyi n'engue long la bino ba nini ba triplex voilà donc along la bino ba triplex donc voilà quoi pour soutenir rien numéro de téléphone les awana bon monique et l'autre monsieur senga que non to benga CG numéro CG bozana ngo be mo CG va benga kutuka yemo directement kasente bo blanc voilà merci babengi po monsieur za kana te tozo mona bona botolingi to sa eloko mo pona bo bibi to mais le mal les gens balobaka mawe commentaire ébélé mais pour ne pas réaliser pour soutenir vraiment ça na ka ya vieux gaou mais basali cagnotte 0 vraiment en tout cas fier la ka moi qui a c'est kaka vu live à direct nae abi bubu so simba ki bakisi na yomne taba tumsinde balakela ba mabe oyo ba no pe tozo ngo sala ka pa mono lokwa ba ese le pana ba mono kwa siki ngokwa ba olingo lo bakaka pour aller bisa bango wana Yves dans ba matière voilà yebi yote aloba bongo biso de bani banana ya lisba c'est pas boke maloba nzambe lelo kala bana kala ya zaikamba Yves azana za témoin na hôpital tanga na belaki abando ya chaque jour ko sala prière
chaque jour malgré mobulu na ya salaka mais nayaki kotala bazalaka koleka émission lobi soki nabengi na telefone ye mozobenga nimero nanga okima koya alikaki nayoki deja batindelinga lien je na benga te oyamba ta c'est je me dis na respecta ko quand même au moins na émission na lo ba mabe te na zo lo ba na corriger na artiste ba tuninga question na répondre na za obinga c'est na yo azara hypocrite ou bien ozo la komono banana na théâtre loningisa apparemment 7e bagarre ça te prend la tête tu fais n'importe quoi non la préférence c'était bagarre oui na ebisika na ba dégos bazo na biso vraiment pour soutien na bino et vous allez makasi mingi ya Willy une chaîne code mondial vraiment ta sœur elle est vraiment sérieusement malade tout là na kosekana eti donc na biso maman c'est ma Mayas monté ma papa Jean-Cy Mayas vraiment boui na yo vraiment azo senga ba prière na yo na soutien na bino bosente Mireille Sanduku hôtel moninga ya 7e bagarre 11 étoiles Mireille Sanduku donc yemoko yebi olobaki 7e bagarre so comme pas boui na mona yo pour après ngana sala action ngayo naza pa ya boui bakasa ki nazo kosa na bosate Pichun Simba Pichun Ntimba depuis quelque part ma copine sœur chérie na lela ya dégâts na PCP Tina Bost na ndombo depuis quelque part na pesa mbote belé mama pela ochiche sambo ma pesa mbote pa ma pesa mbote pa boui na pesa mbote na pomba le kakado 615 na kati ya Maroc na pesa mbote belé na pesa mbote na Mireille Pembele depuis France ma copine chérie yabo alima na Dakar boui azobela maputo tindaki na komisela ki maputa na ye donc ala tarango donc ngaso ke lo komi en tout cas na ya rotika donc yanza pasteur nzao tokutana ngine na nzela na Yves Pan Yves pasteur nzao ba pesa mbote pa ya boui vraiment nikolo na makambo nyonso na omona ese na pesa mbote na Willy de Bundes garçon de Paris taille fine na pesa mbote belé Merline Liwia na Yvonne Liwia donc bakomone bomanga mabe donc bana ya bandali ya solo na pesa ba gros bisous bisous bozali en tout cas nzamba pambola biso na bosante maman Marie José Mafuta depuis Belgique maman oyo asala ka 7e bagarre azala piste nouvelle autopsie biso ya maman de la paix a kufi sukati biso ya solo mandele ni donc ça fait témoin et comment nanga mandele ni nanga donc si c'est comme ça, nos sincères condoléances déjà na de la paix. Si vous avez ta retraite lundi, oui maman sommet la moitié de ta retraite exacte. J'ai dit le but de ça la prière. Nous avons joué avec elle. Tout ça les gars na boutou ici. Nous jouons avec une liste boy, il y a présent Monderi donc. Sa maman Daoud tira biso. Bon bref, tout ça ba Nzambe Dieu a donné, Dieu a repris. Donc na ba circonstances non so c'est ça donc c'est la vraiment na la place son vandi to mesani ba âge o ba tozo keleza âge o nzamba tiate donc de maman waso Catherine donc leki ya maman waso donc ba maman kuba ba sali ba boti biso to koli quand même bongo biso ba jeune biso voilà omoni baliwa onde so ye tala chef na CG to obi to sambela kanzamba solo omoni liwa ndenge zo ya liwe la kansu la force aka après soko sala mabe continue na mabe nao soko sala pe bolambu continue kana malamu na yo mona vina psone tozala to na denjela jela nzambe na ndira satana soki katikati ezala raté boni so pona ndira nzambe zano kakuna tala na mutu yimita sala ngoye moko po fane ke asala omoni mabelo to niata soki salite to sala ekitana mabele mai tomelaka ekitana mabele bile toliaka ekutaka na mabele touta mabele tozanga mabele a mystique papa na yoko ondima soko bimi mutokesaka mai faut jamais sardine mai ya misu soko ozolesa ebimisani soko olela soko te ri osemishe bisani soko obwaki so ebimani soko okena nzongo ebimisani mais oui pomona te nalobi pomona mystère ya nzambe ndenge aza donc tokanga makala na nzambe
bandeko na nga. CG, Ça va? tokenzi moko Ngana sisi na nga. Oui, peut-être bon. Ngana kutaki wa ngana zokende. nayoki ke mama de la paix akufi te. Mama na de la mama non. ndele. Soki nalobi boye po caméra ezali awa nakosake na okende nakosi. Après awa ya nazwi une course mosusu mpona osala. Peut-être je vais appeler de la paix, même peut-être demain. Nga nazonga na hôpital pour grande sœur, maman Esther, grande sœur na nga pasteur, Gaga sérieusement malade. Depuis tofanda na bino makona eka oyo. Vous avez la guitare ya mwinda bien. Le na se rendre compte que za makolo mikie. Te za makolo guitare te. Oh, makolo bien. Oh, CG. Eza na manda mba kwali nango eza na hôpital. Eza na bien. Na ba kitekeka na bega na kota na yo kuta bino na ba kamera. Te vimbi yo. Eza na boyo. C'est juste pour te transmettre joie, hein. Tout le monde a passion là. Ça va? Bon. Ah, ok, alors. Voilà. Là, c'était ma collègue Nobarota là-haut. Ma collègue Nanga et votre association. Merci, Nzambalola a Pambola Bino. Amen. Moni ne boko tali kamnanga. Nzambalola fa kota makamna bino nyonso. Makambo ezaka ya pasite. Ezaka ya pasite. Nzamba kota nyonso oya bino. Amen. Pona mona vie ba difficulté pe muso ezalaka. Même si moi mike Nzamba longola ngo. Amen. Nzamba pambola même ça Nzamba pambola mutu so pambola nga. Lakela mabe na mutu so lakela mabe. Donc bino ko bokisanga mabe Nzamba pambola bino. Amen. Merci beaucoup. Hein? OK. Bon, merci beaucoup. À la prochaine fois. Bye bye. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye.